Excellence. Tant mukanda wana bimi to panzi yango na ba artiste comédien nyonso. Mingi po baza to benga kabatu bansonting. Excellence yeba yango que to sito yebisi. Au moment quand vous attrapez yebaka ke baza ba récidiviste. O to sito loba na bango déjà banda kala. Mais balinga koyoka bisote. Excellence biso et kozala que d'ailleurs nous ne viendrons pas quand vous allez arrêter et puis babenga oh, président comité ANTPC non auto sito yebisa mais mutuna mutaza na ba raison na ye comment yo tata mama au vanda boye programme ya lelo ezali au finga. Vous dites ça pourquoi? Pour gagner quoi? Nous ne viendrons pas. Bon, il y a tout parce que je sais que déjà la semaine prochaine, sans doute, on a déjà battu. Bon, comme dire oui, parce que tout ça réputé. Motiema mabe, on comparer oyo, kofinga oyo, pona oyo. Mais maintenant après, et comme on a beau excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure, ce qui mutasali ngai mabe, c'est difficile na pardonner. Yeli kambwana akana kiambo. Qui a commencé sans la passe et il peut pas faire ça l'inga passe mais qu'on pardonne ma noble mouton a gagné c'est pour moi ils sont là la télévision qu'on finga tout ça yebika non na kofinga na kosala non batu balanda ki mukolo yo poata ki mutu obebisa ki répétition mutu bangote bakozala jour yo kosala semblant ya kosenga après c'est la initiative na yo initiative na ngai o ki matsekete na ndenge 23 ans toujours yo ka président à vie. Non, toujours président en exercice. Mais quand on a un TPC, avis à un TPC. Mais c'est pour le président. C'est comme si vous sanctionnez vous allez à la base des autres les cas na théâtre na bino. Sauf que bino vous avez qui fort, vous allez suspendre. Vous êtes la garde de fournier sommet tout ça vous êtes la division exacte mais vous finissez les cas président Massou. C'est lui que moi, j'avais comme dauphin. Donc ça, c'est un peu comme ça, dauphin à président Massou. Au moins, parfois, la négativité. Mikolo wana, tout ça. Mais qui jeune ne veut pas dire qu'on y est organisé. Au moins, lobela, parfois, quand j'arrive à parler, je dis, papa, attention. If love is crazy, love is funny. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo na kombo na Yesu. Matoy na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngezalaki kaya dépression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele et simbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe et pa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais na kumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana yokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oya tout ça na kati na faye na biso tumsana mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana ba prophète ebele lisusu basinga biso ba mbongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asiko sa biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni zungi na kati na ndako esengo koti na kati na ndako mwasi tanga tukomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo koti yango tokumisa nzambe na ozana aza malamu
Mais au coup, mais ça nous a bien osana. Oh, ça fait 2 ans passés, nous avons un problème sérieux à Missou. Surtout ce mois, ma casse flou, na comme à distance. Mais dès que nous avons délivrance, nous avons remarqué un changement pour ma casse. Sans lunettes, nous avons clair. Donc, na comme c'est vraiment un osana, nous ça là, donc na mon qui n'a pas tel sous lunettes. On est au coup, ça nous a osana. Na lobaki déjà, ba maladie oyo wumela katango molai oyo sila kate ezalinde démoniaque. Ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali peki doki boya nango epai na nzambe ne bokobika nazo zela bino na moto. Bonjour, nous sommes dans la République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa, sur la chaîne Super Promo, avec votre humble serviteur, toujours l'incombe Miran qui en vous. Vraiment, je suis dans la joie pour Leonazo Yamba, Moutounene, président il y a ANTPC, Association nationale de théâtre populaire et cinéma. Il s'agit de président Massoumou P. Azali P président, il y a Théâtre Plus. C'est pourquoi le lot sur la bien qu'il s'est fait vraiment rare, ça fait 3 mois ou 2 mois. Vraiment, tu comprendre de président qu'est-ce qui se passe, mais la recherche tout ça, tu peux découvrir que président, moi je te dis mais tout sur là, vraiment, il y a très important. Oyo, et c'est vraiment que tout soit bonjour président. Bonjour mon frère, bonjour. Vraiment, merci parce que vous nous porte. Et puis nous autres peut déranger si nous autres. Oh bon, malem. Vraiment. Malem. Voilà. Et ça la vraiment et c'est ngomingi kozala koyamba mutu munene kozala pela pembe na yo nazana songo makasi. Mais ce qui na ye kosolola na yo ezali kaka pona na ye ba boni santé à NTPC, boni Théâtre Plus surtout. Bon, ANTPC et ndenge oyebi eza ya mutu moko te, ANTPC eza biso nyonso et bato ba comprendre yango ba mipesaka pona intérêt ya biso nyonso. Atako ba fai muke koki kozala mais esengo ezali que tozali association culturelle ya liboso to ezali que eza na concurrente na ndenge ya ko organiser na ndenge ya kovanda na ndenge ya kosala na ndenge ya kuumela oyebi ke tobanda na 2001 association moko te ezali ya baartiste oyo ezali organiser pe eumela lokola biso donc ezali lokumu mpona biso moko baartiste comédien o bazozwa biso na sérieux yango wana ozomona ke soki makambo ezali na niveau ya l'état epai ya bakonzi epai ya président ya république premier ministre ministre na biso ya culture et art bazangaka koassocie ANTPC te mpo bayebi ke tozali association monene d'ailleurs omonaki ntango banome ministre na biso ya sika mama Yolande Elebe tolingaki koprouve ye po mingi bayokaka association boye oyoka baza na bango 4 baza na bango boye so olingaki ke amona biso yango wana toyambaki ye na maison de la musée national aya amona biso ndenge toza organisé amoni bilonge minene amoni jeune tout le monde et il était surprise alobi président Massoumou félicitations nandimaka te ke o ANTPC po ndenge toyokaka eza kaka ndenge toyokaka bato nyonso nzokanda bino boza te na terrain organisé tomoni bato bauti na province bamosusu bauti na Brazzaville puis na ville ya Kinshasa boza organisé na badistrict mais il était émerveillé malgré la difficulté pour normalement l'association vendre déjà l'état il fallait appeler ça comment on peut appeler ça frais moko et subventionné subvention mais et comme il a une tête aux obunda mais il y a un côté et puis ça tout ça là organisation yoza parmi batu bozanga katena na makambo tosalaka oyebi
mbeba na biso na malamu na biso soko comparer biso na bato bakoki kozala pe soki bazali oyo ya ko comparer. Mais par exemple, pourquoi vous prouver? Pour quelle raison vous pouvez ministre? Non, te prouver, c'est-à-dire que te la kisaye azala te ndenge bayokaka ba radio o association moko boye basala ki boye ou bien batangi na ba journaux ezali lokola fiction. Eloko moko bozoli bazolobela mebo boye bakate ezalaka wapi bazalaka banani. Mais biso il fallait tout lakisana ministre keba biso tout ça différent na ba association oh ce qui est ba peintre oh ba sculpteur oh ce qui est ba nani oh ba nani biso tout ça vraiment tala biso si qu'on a ministre pour y ayebi que nous sommes sur terrain et d'ailleurs tout ndenge to démontrer ka toujours na ba ministre yango de permettre biso première dame a adopté biso pour que a accorder biso d'achat de santé. Nani, comment ça s'appelle ça? Carte Activa. Il y a santé. Ouais. C'est parce que ministre de la culture, il y a le Rwanda, ministre Jean-Marie Lukunzi. A Yebisi, devant Bissou Misato, ma première dame, idée na yo, il y a aussi la lecture de santé pour un artiste comédien. Talamutu. Aussi ma comédien. Maman présidente à lobby. Pas soumis solo lobby. Ndenge ministre biso à lobby. Ministre à lobby. Ngana solo bango parce que na assistant à 2 manifestations na bango ba invitangai. Et ba tout sauter ba invitangai et puis na mona organisation première dame ça la confiance. Tout ça qui na Elombe tout ça et c'est pourquoi maintenant Elombe s'occupe na interface na biso na fondation. Ce qui problème est ali, tout ça, tout ça, y a accueilli et puis tout voilà comment on est organisé. Monsieur le Président, pourquoi chaque fois que ce qui bâtit au micro ou le bac qui association NTPC, l'association l'État, l'association NTPC, et ça le coup la association on sous-souté, les associations l'équipe l'association Nyonso, l'association on sous va travailler à bien abino. Comment ça? Oui, mais dès que nous avons le bawana. Tout ça, la comparaison, na association, il y a écrivain. Au Yukana Bangote, peut-être au Tanga, mais au Mona Bangonante, et ça n'est pas le Lola. Au Bissemo, ils allaient connaître Bissemo, on dit, pas bisoté. Ce qui nous a donné. Bisso, c'est quand tout ça, la Tokiti, c'est Lola, Nassé. Nous sommes des Salagabouy. Et ce qu'on a un peintre, ou l'association, un peintre, Zali, le président de Bango Mingedi. Oh, tout ça. Mais et souka kakandengwana, c'est du batu 3, 4, 5, comment tout ça va nil. Au y a des artistes musiciens, d'ailleurs, dans mon souka, ça n'a pas premier jour, deuxième jour, bitumba, makas, et puis, comment finga, tout ça. Mais on est bien des artistes comédiens. On est landé profession. Et ça, c'est pour que, oh, mira, il faut que nous ayons tout ça. Wana est sali. Donc on a musique et ça mais on est allé yo vendre na biso hôtel toujours landela ba séminaire ya formation toujours landela na niveau ya ministère loko nini ekoki kozala kama avantage na artiste et loko nini tout ça donc toujours mais okufa na kobela totia kango na kati mais tokufa ka mikolo nyonso te donc tokosala association te pour bato bakufa oh association pour bato bazobela non. Mais ceux qui nous ont béli, to landeli yango. Ceux qui nous ont koufi, to landeli yango na mona ka batanga na biso zalaka bien organisé. Le col a fait ba manifestation sur tout ça là ka, zalaka bien organisé. Donc yo ça muta terrain oyebi que to concurrent mon côté. Président za muta terrain. Yo za muta terrain. Na mona ka to kanisa pe aidaka ba comédien, aidaka ba femme veuve, ba félin et puis to kanisa. À ça capé bamisala ope mona qui est palpable. Tout le monde a capé un monde réellement vivant, baza capé quand même active na nini na makam na bango tout le monde a capé sous bon moko tout le monde a ba société zali pene belé. S'il vous plaît peut-être ba comme vous allez na constitution sauter. Donc bango pas travailler. Mais c'est comme si un NTPC ignorant bango to bango baza bango nous baza pe na kati ya NTPC ou comment? Bisso d'abord, ANTPC c'est pour tout le monde. Ceux qui ont moni, ils ont s'attaqué à ANTPC,
soit aza na complexe d'infériorité azomonaka soki nakomi kuna na kati ndenge bango bazalaka nga nakoka na nga te tika nazala na nga pembeni na bango badiabolisaka basomba parfois bacaméra omona bacaméra ezopesa bango même flou bilongo ezomonana bien te mais l'essentiel bazwa kaka na ndenge ya idée ko bakende kuna d'ailleurs kutu matanga delta force tozomona bango te. Et d'ailleurs, nous avons dit comment nous sommes des intellectuels. Nous avons dit ça vraiment association à un niveau de classe militaire, mais au niveau de la on va raisonner dans le normal. On va la muta sentiment, on va la muta likunyate, on va la muta complexité, on va la muta ozolinga ko casser oyo ezolinga ko kende parce que mingi ozomo na biso parfois biloko to makamuto salaka. Omona mingi ko casser. Oh, balembongo. Ce que vous voyez que Moutazol balembongo, tala yena d'abord na vie privée na yé. Désordre, parfois à la maison, parfois avec les enfants, avec ce qui a tout ce qui a acteur ou président, quel côté la groupe na désorganisé, tout ça, parfois il koufa na watika la yemo, batwandenge wana, pour yana une structure bien organisée, il y a sérieux, il y a batubazo kanisa. Ndenge à venir à biso kozala, bakoyate, mais biso neti ngai nako nazalia wa na koki au grand jamais kolobela makambo ya batu mususu parce que na yebi statut na bango te po ba statut mususu po mingi yango na lobaka na batu même soki ozokende na groupe okota na groupe ya théâtre ozala fanatique te senga d'abord statut na bango oyeba baza organiser ndenge nini parce que statut mususu oyoka bobo eza ya mira ye moko mais batu bayaka wana bayebaka te ke ezalaka ya mira ye moko nino wana ezala ngo kaka tout ça. C'est pourquoi nous aimons toujours dire aux gens la NTPC c'est pour tout le monde. Mais si on dépend nzamba pesangai comment on dit ce qui nguya ce qui nini ya kolinga toujours ko sangisaka batu pour que batu bazala na bomoko bazala fort. Ndenge tolobaka l'unité rend fort et fait vaincre. Na bomoko bozala makasi pe elonga ekozala. Ce que même aux nos dangers tout ce que ndenge tolobaka wana mais on a na point on sait nous kolingaka ko tia ba kal na bana. Non, c'est l'ensemble qui avance. Donc ngai na koki kolobela makambo ya batu mususu te que je ne connais pas. Voilà, non, oh non, association Mira, Kenegotala, Bato Malade, Koutou, Yo, c'est quoi, président Massumozo ignorait, comment ils sont organisés, donc je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ngana ko pesa bango kaka respect, j'espère que bayebi pourquoi basanganaka. Et puis bayebi différence c'est ça na ANTPC. Biso to ça on a batu nyonso tout. Koyeba kolinga kosala musala na biso. À moins que vous allez no comédien moko ya kaka ya balabala oyeba kano valeur na yote oyebi comment nzamba tinda yo pona nini na musala wana sengele nini ndenge na kutoko lobanga nzamba tinda nga pona kosangisaka na rappelaka toujours batu tant que zalaki na ina par exemple ngana zaki président ba étudiant pendant 2 ans yo moko ba étudiant ndenge bazala zoko sale ata 3 mois il faut le que vous avez gang. Mais on a vu presque aux alaka président. C'est parce que Nzamba pesanga chance ezali que nazwa parce que quand je suis là mingi ba yebi ko organisation makamote mutu nyonso te ko joindre loyenge on a un groupe epanzani. Mais moi j'ai la chance que ba tourner autour de moi on va comprendre ka ce que tu as lobby. Combien de fois, on a tout ça, élection, place, liboso, le président, tout n'a pas makaya, tout n'a pas, tout n'a pas, oh non, président, en tout cas, nous sommes en place, on a, ce que nous sommes sur un go, wana siko bato yo bato stade stade moma bea ko simba wana pardon côté ko ko simba na kino na élection mona izalaka kake bato nyo solvaka kaka yo o simba côté mulanga na simba oya yo ka o mira o linga betaka masasi na solution nazo pesa yo histoire histoire ce qui yo sana makambo siko yo menga nazo pesa yo
histoire bisika na leka oyo ezali ke soki nakomi na organiser yango bato oyebi fédération nationale de théâtre ezalaka tozalaka na théâtre classique nga nazalaki toloba président provincial mais le biso tozobenga yango coordonnateur pour la ville à Kinshasa. Et puis que babodo, banani, junior, comment, bombo fifi, bakota na makambongo grâce il y a ba concours ngana zo salisa. Président parce que moi je suis un homme d'initiative, je suis un organisateur. To salisi bananda bimi petit wana bodo avec talent. Dit non on fait une lettre. Ozuka on fait une recommandation na ina tala ba jeune oyo de moni soki batangi kuna bakoya ko éclore batala na bango yango na donc yemo tala oyo tout ça yango na soko lingile mususu tunaka bodo pour que ayebisa yo ce que nous on a fait alors sikoyo bodo azawa na tuna ye na vie na ye mbongo ya liboso azwa oyo andima te soki azwa na ngo epai ya nani epai ya Massimo de Brende parce que je l'avais utilisé na pièce moko tosalaka et soko tuni ya koyebisa yo na vie na ye donc normalement c'est pourquoi il faut un livre encore pour que bana ko définir et papa na sali 3 mandats 3 ans nous devons papa 3 mandats ya NTPC non il y a nani ya comment on appelle ça Fédération nationale du théâtre. Fédération nationale du théâtre. Oui. Mandat 3 ans par élection. Au monde papa, toujours Lukande et l'autre comme il a tissé, mais toujours Lukande l'autre on a biso et ça pardon vraiment. Moi je ne peux pas refuser. Tant qu'on ndima, au monde ne peut m'accompagner bien. Nga donc si conscience de le ko la batu ba jamais confiance. Et que tous les kende papa dans 3 mandats communaux chers amis débrouillez-vous je ne peux plus faire kokotala papa tant on a longwa kaka paf yo kaka sutu fédération nationale de théâtre ville de Kinshasa bango nyonso bakoma kaka président pardon di zongisa nini zongisa mais ce n'est pas tout c'est pourquoi maintenant na histoire na biso to sali théâtre classique na fédération nationale de théâtre avec l'influence du groupe Salongo ba troupe théâtre il y a privé ngai déjà tant na zaki na groupe Salongo na qui fait titenga sana le groupe Salongo ezaka ka pona télévision or biso to yiko la pona public qui peut est-ce que vous pouvez me permettre na sala groupe ngai pour que na joue kana cité et je suis la seule personne fait titenga sana après sa autorisation parce que je m'étais aussi senti parce que ça on la président 1900 depuis 1988 na sala théâtre plus wana siko na zana kati ya groupe Salon et groupe Salon groupe sans souci ekobima groupe je crois ya nan mulai azakina nini moko na mo siko na zotala maintenant le groupe ngo ebandi kobima omoni ndenge nga je n'aime pas que batu kuna bakosala bo si vous posez ensemble pista makambo kosala ki wana ok mais makambo kosala kuna bien te parce que on a rassemblé les venez un peu de réfléchir tout ça nous sommes tous là tout ça et ça te que nayaka soki ale mira après ça initiative na yo initiative na ngai oyo kimbatsekete na ndenge imbanseki apesaka initiative ya ATITP donc on a passé daka kimbatsekete wana uzosala polémique ye moko ayebi polémique na sali no azonda kama lobana wote ye moko ayebi yango mais président koloka yo olobi ke ozaki alors sikoyo nde tosali association NTPC ndenge ozomona yango ezokende pasi na bisengo ba difficulté nini nango ça fait combien des années NTPC ça mais ça nous fait à peu près 23 ans 23 ans toujours yoka président à vie non toujours président en exercice
En exercice. On a mot utilisé à vie, na exercice. À vie, c'est dire que Moutouana a coquille que l'on à vie à NTPC. Mais ngai c'est. Pour l'on va répéter, président. Non, Bando banda. Batu ba regretter la route. Mais yo vanda ka mingi na ba nante. Batonga ko makasi président. Oui, mais moko parce que ceux qui va tonga même quand ba NTPC batonga ko makasi. Yoka tant de kutanaka. Yo pouvoir au sepela nango te yo ko bana ko landela makamona bango. Mususu na ndengi pe ay jour wana peut-être que bon le yenge moko yé tout ça banini. Mais ce qui mais quand on organise, mais tout le monde est là, non? Et ce qu'on a fait le programme, bon, de banane, bah, on l'a dit, yo, tout ça, tout ça, non, tant que tout ça, et ça, bon, là, mon avis, attention, mon frère. Au moins, il n'y a tout ça, là, j'ai pris, c'est pourquoi tout ça, encadré, bah, jeune, pour qu'il y ait pour pouvoir. Mais, bah, je relève, bah, je relève, bah, comme la président. Bien sûr, parce que, comme président, soit association avancée, soit écouffe. Mais quand ça, on se vivre dans le monde. Au monde, on est bien, tu as tel monde, tu as tout ça. Donc, nous prenons parce que ça vie na biso. Ce n'est pas ça musique. Moi, le président Magaïfa, vice-président, malgré qu'il a travaillé à côté, il a étouffé, il a dit Nani, non, c'est la vice-président. Yo toujours le vaille. Tu vois, la vice-président va la kuna mais la mona pende va ma à nécessité. Non mais yo toujours le vande ngwana. La structure nyonso oyebi que quand vous avez un président, vice-président mutu akosala soki président za empêché. Et ça te oh non soki ni mibe mondial les ala ngwana. OK. Soki ozana CG CG azana adjoint na ye. Tu risques de dire mais vraiment adjoint wana mais mobulu. Adjoint va peut sakaye quand même tout ça. CG wana parce que alingi pe asala musala na ye. Mais ceux qui vraiment contre tant ndenge za la boyedi, ceux qui nini bazo c'est la biso wana ringio ça CG tout ça tout CG. Mais nani mona na yo ba uti ko sala accident. Mais toi, tu devais partir en tant que... Parce que ça, yo, et ça, tu as joué mon plus foyer. Mais NTPC, de chapeau à Oxygène, hein, secrétaire général. Mbalamoko, ça verra bien. Mbalamoko, vous voyez, que adjoint, qui est dans la manifestation, parce que moi, je suis donc, et ça question. Adjoint dans la Belcan, oui, et ça question, il y a que l'inga, que ça, la disponible. Et ce qu'on taille très bien, le président Galfar et tout ça, bazala kabayebi que telle responsabilité yé mutamoussa la ngpo on a mutumoko kusala te. Mais élection à 2017 si je me trompe pas. Vous avez par exemple vice-président Moussoutouzana yé Alain Kayembe. Il est tous les temps particuliers il faut ça na Koweït ba tout ça. Parce que Koweït oh il faut se le blawana Badou Dubaï. Nana tiango Badou. Dubaï. Donc il est tout le temps parti, mais quand il est sur place, de Yebi, la responsabilité. Ah, papa, vous avez quand même la Bodo, vous avez quand même la Lombe, vous avez la Bangaloufa, c'est comme un Soumongo, de Brende Ango. Vraiment, Nini, Astala, Nini, Kanga, tout ça, tout ça. Mais c'est parce que, que, bon, pas si n'a l'amour. Non, c'est bien que tu kendebu. Mais président pas ça. Bah infiltrer bazalaka. C'est tu as vu comment on a infiltrer na biloko nyo surtout basalaka. Il faut que faire attention batu musu bakoki koya ko kota na idée ya ko lembisango parce que bazalaka pena sous idée moko na il y a par exemple IRSS et Panzana Gorbachev batinda ye le cas président tanga comme ko nzokande aza infiltré ya ba américain ba français et Panzani bamboge etikali ka Russie heureusement que baza fort donc on doit biso ye kola ya mona classe et yebi comment diriger batu. OK président merci na réponse na yo mais toutefois ko banda NTPC Banda n'a simbi eloko parce que yemundi mutolo bien ici la présidence jusqu'à présent de 20 d'années aux alaka président mais
élection bosala ya bien au pays ningisa kama biso ba chroniqueur tout le monde vraiment vraiment ma campagne dans vraie élection on a moi ils 2017 hein, si je me trompe pas ça il savait pas ça président on a été favori après na moni bo changer sous ba condition et puis ça ka bununga na tisu kasuka boko bimisa sous c'est bodo sur modèle c'est qui yeso comme président président azaka unique na poste wana Julie azaki vice président et comme tout bobo côté élection tilelo na ndo tikaka ndenge na lobby ko gérer batu ko gérer ba association et tout justement on dit la situation ndenge wana soki bo récupérer situation té parce que ce baby et koufi la santé na question bo santé il fallait ka bon. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble Emma met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Félicitations, ça ça permet pour niveau ya wana akoya na niveau ouais ça ça gars pena tabino pena panzi likolo hein non tia biso panzi likolo concurrence exacte parce que akoya pour le bien de l'association pour y pena ezala pena donc pena ça ça kalaba unique non c'est dit que ndenge to salaka mandat sikisili mutu nyonso ya za association akoya bisayo que to organiser kaba élection. Et ça n'a de massum de Brende Yemoutakende comité président. Ok. Ce sont les gens qui, après avoir réfléchi dans le bibiloko, et ça n'a danger. Oh, tout le linga, ndenge on vit pesaka, ndenge ba initiative zalaka, ndenge obundaka tout ça. Et puis souci aux gens nango, papa, tout ce bon de la yo, zonga la swan. C'est comme ça. Et ça, moi, je suis un producteur, réalisateur, un projet et belé, mais il faut que nous répondions à l'invitation, la primature, la place, il y a un ministre de la culture, la place de l'association, ça me prend beaucoup de temps. Mais ce qui nous a c'est dans l'intérêt. Alors, il y a une élection, ce qui est en 2017, c'était une élection normale, tout ça là. Le président Galoufar, ce qui je crois, maman Galunga ou quoi, il y a commission, il y a élection. Bien tout ça. Calendrier, Nanga Imoko, dans la télévision, pour dire que telle date, tout ça, l'élection, comme toujours, parce que dans sa candidature. Mais maintenant, ce qui est arrivé,
na biloko mosusu ba élection mosusu esalaka wana okomona na poste moko 2-3 personnes mosusu mpe moko soki oza yo moko oleki baélire kotala poste ya présidence moto aza te ne wana sasa azalaki sikoyo qu'est-ce mais qu'est-ce qui arrive donc comme sikoyo na place ya nini comment on dit ya présidence ba candidat mosusu baye neti kaka désordre wana tout ça tomoni awa sikoyo kamwa désordre ekomia ngai dans tout ça je ne suis pas candidat donc ti makambo wana ezosalema naza candidat te ça marche comme ndeni ki yo tikala la président siko na présidence yokako la présidence bamoni candidature eza moko or biso sikoyo na élection na biso mutu okozalaka yo moko te na poste wana il faut bozala na nini concurrent balo électoral na bino sikoyo tolobi nini lokola batu mingi te bapostule nga moko pe na so lobela yango bantukuneso tobakisi je crois 45 jours pour que batu baye postuler parce qu'on a besoin ya émergence on a besoin ya mbala moko ça lokola ayebaki ba statut mbala moko aboni neti kaka ba éviter ye. Heureusement qu'il a compris après tant que Azim maintenant ba explication non, il fallait à la calme parce que nous on a deuxième, comment on appelle ça, deuxième appel tout ça là qui wana il y a qui wana mes favori parce que lui c'était mon candidat. Oh, parce que les gens ne savent pas parce que Yimoko n'a compris hein? Parce que j'étais chargé Ngaimoko tout ça pour que na landela ye na yebi ba limite na ye l'air tout le monde a zoma comme on est blague dans l'autre place on est responsable et puis pour kotika ko ça le gros donc il faut qu'il ça ba comme belé donc dans la ligne na zala garde fou na tokenda ki kutu na ayebi yango mais malheureusement à l'oblango je ne sais pas si la temps que je me donc ça c'est un truc qu'on a de faire pour Masou. Je ne sais pas. Dans les vérités du micro. Non, de fait, c'est-à-dire que Ngana Longwa qui manda et c'est là qui. Il y a une place là qui. Il faut faire que déjà tu petit n'as rien de tout les kawana. Voilà. Donc Tina na artiste comédien tout ça. Na salle sous propagande sur micro, chers amis, nous avons Yaga papa. Lui ça est venu aussi. Pour mon candidat na biso yeyo. Donc, dès que les élections vont avoir lieu, c'est notre... Mais je me demande comment c'est que peut-être que avant il y en a eu Koloba Makambongo, au moins parfois la négativité. Mikolo wana, tout ça. Mais qui jeune ne veut pas dire qu'on y est organisé. Qui mukolo et l'ingi pe kolobate que kozanga kozalanine tout ça. Alors au moins bilobela lobela parfois quand j'arrive à parler je dis papa attention oyebi que tozana bana yozana bana ko kanisa tiki biloko to sala neti baventure soki ndenge nini ko finga batu ko mais lobi babokilo na yo bakotala ngo bana yo bakotala yo bako qualifier ndenge nini lero wana ndio bana kosenga ba excuse. Donc, il faut avoir nini posé. C'est pourquoi il y a un chapitre. Tu as changé chapitre président parce que c'était quand même important. Mais si on a expliqué plusieurs fois, mais le paix, raté. C'est lui que moi j'avais comme dauphin. Mais il y a des gars il y a qui a tout ça. Or, les te prolonger qui wana, bateau balimba yawana. Il y a tout à la paix, parce que il y a élection. Lui, allait passer. Mais il y a ce qu'on y a mon corps, pour que salir, nabiso, na ki mukono nabiso, na ki expérience nabiso, alors, et comme il a besoin, qu'on linga, qu'on yeba, ou bien qu'on landa, ou bien qu'on sala malamu,
diriger malamu. Merci, président, s'il vous plaît. Non, déjà chapitre. Non, il fallait diriger malamu ne veut pas dire que ce soit mbongo. Merci, président. Il faut diriger à titre de rappel, et la sagesse. Nayambi Ponabino, président Masumu de Brende, Yala Fumwambanza, président NTPCP, Azali, président à Théâtre Plus. Président, en tout cas, ce que j'aime en vous, Azali, que l'art de diriger, l'art de faire des choses, vous savez comme bien. Et à chaque fois, président, est-ce que NTPC, il y a un statut, il y a un règlement de l'intérieur ou pas? Oui, que ANTPC, ils ont créé un ministère de la Culture et Art. ANTPC, ils ont un statut notarié. Si le ministre de la Finance a supprimé F28, le document, il faut que soit Asbel a supprimé un gros comme il faut directement F92. F92. Comme bon, il faut qu'il y ait des directions. Donc, nous sommes l'une des rares associations où il y a un ordre, un statut, un règlement d'ordre intérieur. Ok, merci. Président, mais ce qui a été précisé, le règlement de l'intérieur, ils ont un statut, non? Mais comment les loyaux, bagarre de founing, na statut de Milobani, ni plus le règlement de l'intérieur, par rapport à des autres monde, na katia Lingombozo Kamba. Va comédien kofinga na kukabwa na oyo sentiment que comme que quand oyo soit kutani bitumba tout qu'est-ce qui se passe? Est-ce que règlement d'intérieur s'il vous plaît oyabino ils ont en vigueur ou comment? Bon, il faut dire que ce qui pouvoir l'État asa faible na domaine moko boye bino batu boza na kati ya domaine wana boza pe en tout cas na sima po iloko nyonso bosala il faut na droit ezala pe pour que oh bino bozo soit comme sanction tango comme kuna mais ezala te kuna oh non le théâtre c'est quoi tout au foiré mais ndenge ozoloba wana soki batu baza sincère bakoyebisa bino que telle actrice tel acteur na ndenge adekonaki na ndenge alobaki boye tobengisaki ye Ngalufar Elombe ngai bodo tout ça kovandisa ye to kovandisa bango papa mama tala ndenge bozotala boye tala ndenge bozomona te boye donc politique peut-être qu'on a la raison parce que tout ça li politique qui était à l'extrême mais le rôle de tous les artistes le rôle là-bas nous avons toujours préféré jusque là au pesa toli pour te le baga que mutunioso a koki ko changer ce qui volonté zali mais c'est quoi tout ça on a de plus en plus ce qui volonté zali à moi on va à prison l'état ça so mutasita ba ke na santa ba réédiquer tout justement ouais yangwana mena to bana ko ya muke monaki que to bengisa mutu boye papa tika boye maman tika boye bobo moi-même j'ai donné l'exemple j'ai dit à tout le monde que talent de koboye azo continue ko déconner toujours meka ko pesa etoli mais on ne comprend rien alors to qu'est-ce qu'on a nini na yo na kena likolo qui na tribunal sikoye komi nanu namona ba visiteur awa nda kote ofundi mutu tout ça omona yeka ye wana ye madame bana faut que vraiment pardon OK na au ministère de la culture et art dit même mutu na yo uti ko se plaindre vraiment pardonner kaka OK de bon tout ça mais l'état micro ezali yoka yango na mona ki que to kende ki et to l'accès na batnyos bomoni makambo ndenge ezali oh non parce que
nani continue à soutenir ba nyuso baloba tika bango moko basengi pardon tiki yango même à madame bana balobino papa ouais c'est individuel parce que ba musu ba ko s'attaquer na ya voilà pour fonder bon mais comme nazoloba il y a association même TPC tout le monde a dernièrement ça ba mamadei kaka annonce moi bimaka bo suspendre comédien moko ke pona bobo comédien pas leki na mbo akutanga ba parce que na bi mutu munene pour dépendre respect na yo na kutanga ba kombote comédien na pas lobi non ngai mutu moko te ya civilisateur ça théâtre te na revivre tout ça c'est comme si bo sanctionnaka te bozali à la base ba désordre zo leka na théâtre na bino soki bino pena bozaki fort bozali ko suspendre peut-être la garde de Founion sont mêlés tout ça beauté la division exactement mais finir les les quatre précisément bon na lobi na yo ko yeba ko gérer bateau il faut que ça la technique c'est vrai que yo lokola oza libanda ya makambo ozo raisonner mo na ndenge oyo pe ya muto nazala na bino ngai lokola naza na kati ya 100% na bande consulto yebi comment pour résoudre à tel nini pour que lokola souci na biso ezali que tout ça là Bensa mutwana bapatala bobo et soki sanction sikoyi mususu ekoki koyani soki likambo ezali po mingi ezalaka oyo kaka il faut document moko pour compléter l'ambassade on bakangi na lufu na frontière ba telefonaka DG président Masumu artiste moko azali comme ne mankala mais azana nini te tout ça nga il faut cela veut dire quoi? Tant que Moutango a Goya, na réunion, tu le papa, tu vois ce que tu as fait là. Normalement, il faut que sanctionner. Mais nous, la base Batou, pas Mikolo. Ça pour que tant que en tout cas, président, merci, pardon, tout ça. Nous pensons que il faut servir de modèle. Mais nous avons le bawana. On dit la polémique comment bakan côté yo mobile oyo moko côté kuna mobile boy côté kuna mwasi boy côté kuna mwasi boy allez comme net ba mat ko finga ko kabwana et là quand tu zo banga bikolo ezala ke batu bakuta na epi bitumba ebandi na eloko yo qui n'est pas artistique mais du point de vue sentimental tout simplement. Tolobeli yango pour calmer banine ozaki sans doute na matanga delta kasi oyokaki na lobelaki yango tout ça nous pensons que nous nous adressons na bamikolo et puis ekobata mateme na ba occasion officielle oyo on suppose que batu nyonso wana ba genre nyonso tu ya batu wana bakoki kozala pour que na ba masolo na bango bameka kolobela yango mais bon ce qui nous réjouit c'est que tozoloba na devant Batunion sur tout et devant Batunion sur Batunion sur la tendance wana basala ba sambwana tango kokutana na ndenge bomoto sans doute qu'ils vont en parler c'est dit que biso tu as confiance trop na sagesse ya ba artiste bakini na loyengete ba yeba d'abord ndenge to lobaka que vie et bandi leloté qui a vie artistique ba star ba bandi leloté tozala na ba maboke mukoni kutwana tuzake su na réunion so kalate na batu district ya Lukunga na sibisa bango boza ba jeune boza la complexité botala te batu boyo kuta o azana mutuka o azana nini tout ça non travailler d'abord mingo mona na les résultats ya cacheté o ba que non jouer caché wana permettre ya so mutuka quoi et ça biloko ba relation o esalemi à partir ya musala. C'est-à-dire que ceux qui ont ça, non bien, ils ont créé un noyau quelque part, c'est toi, ça dépend du niveau. À côté de 500 francs pour la monnaie, le niveau naïe, à côté de 5000 francs, 5000 dollars, à côté de passe demain à la maison, au comité, dit, papa André, la voiture là, donnez ça à nous. Donc, vous avez tout président nyonso wana oli comme tolobeli ya éducation ya ba comédien par rapport ya ba débris les autres kalika yo moko so fandi otali pena comité na yo poni ndenge ozomona pena na comité na yo est-ce que bo jouer pour l'éducation ba comédien ou peut-être bo réussir
Non, tu réussir ndambu, tu échouer ndambu. Tu réussir ndambu na ndenge, tu zanga te, pour attirer attention d'artiste vis-à-vis, parce que vis-à-vis, na ndenge pe, tu linga ko redresser l'artiste na ba média. Bato yo baza, parce que nous avons confiance dans l'artiste comédien, baza mikolo, et que bayeba, que oyo eza malamu te soki balobeli boye oyo nazoloba presque nazosala eza presque porno oyo nazosala nazomanke bato oyo nazosala boye eza impolitesse oyo nazosala nazotiola mutu, je ne peux pas le faire. Alors mutu ndenge wana ntango ye moko conscience na ye soki esali omona kaka odi boni di lelo di topota mpona topota mpona mira di non soki tolobela ndenge azalaki na soki na nini wana wame oya yo ndenge bozolobela wana soki kopwata ngai ozuka. Donc conscience ya mutu, nous avons toujours cru. Alors ce qu'on échec na biso c'est que batu oyo esengeli message yango et travailler dans l'esprit au contraire que tout ils ont bakisama. C'est pourquoi on a tout ça, même pour dénoncer, tout ça. Nous avons lobby que tout peut savoir sanctionner, tout. Heureusement que ministre Moutamba. Voilà. Surtout, ministre Moutamba, il a évité ce qui a outi wapi. Kalawana ce qui a salé wapi. Incarnation à Lumumba. Nazoye bate, donc à ça le Thomas Sankara, à ça le Che Guevara. Oui, jeune Moko Bimi Siko, ce qui a 35 ans. Ibrahim Traoré. Voilà. Donc, sort de bâton, c'est dit que action, c'est l'action. Et puis, on sent que Moutouana, non, il est dans sa peau, qui moussala, ou la sala, on a ligné que lobby, et Makambo est changé. Tel que le ministre. Namoni lettre Moko, notre Moko, je circuler. Je se registre, s'il vous plaît. Dans ce cas, langa yango pour en fait que batu batanga yango namoni awa lettre ngali concernant à messieurs les procureurs généraux pour les cours d'appel tous messieurs les procureurs généraux concerne injonction d'engager les poursuites contre les auteurs des actes de dépravation de mœurs dans les réseaux sociaux. Très bien. Donc, président structure, il y a un TPC. Tant que moni, note où il circulé. Oui. On a signé Awa, Constant Moutamba, ministre de la Justice. Non, mais, Excellence Constant Moutamba, pourquoi les alarmes, ceux qui m'ont taillé comme Luka, mon ana, n'a mon conti, communauté Kakamatolo, mais normalement, nous, on était disposés, tout y a Koyamba, tout y a ko présenter yo vraiment ba félicitations parce que yone aux en pouvoir. Ce que vous avez dit là, vous avez décidé. Yangonde tout ça nango mais to koga ko ça lango te pour tout ça na pouvoir. Et silence. Tant mukanda wa bimi to panzi yango na ba artiste comédien nyonso. Mingi po baza to benga kabatu bansonting. Excellence yeba yango que to sito yebisi. Au moment où quand vous attrapez, il y a des récidivistes. Aussi, le bango déjà banda kala. Mais balina koyoka bisote, alors que bisoto lobaka na bango, pour que biso nyonso, na mabe na biso na bolamu na biso, to meka ko gérer yango. Mais to zala ke neki bana basanga nini suki ndenge nini. Donc, Excellence, biso. Et que d'ailleurs, nous ne viendrons pas. Quand vous allez arrêter, et puis, le président, comité, ANTPC, non. Autre aussi, tu y ça. Mais, Moutuna Moutaza n'a pas raison. Comment yo tata maman, au vent boye, programme ya lelo ezali, au finga, monsieur André. Pourquoi au vent boye, au lobe la famille à monsieur François? Au lieu que vous avez vanté que et pas François, bana baza kuna tuka mayele, si tout l'aîné a comme ingénieur na Jekami en tout cas félicite. Non, bien toujours famille François. D'ailleurs quand François na bozol ba na za ko suba na mbeto. Bon, si ko tant que tu suba na mbeto jour mo ko tata moi na hier. Vous dites ça pourquoi? Pour gagner quoi? Et puis est-ce que bozo yeba que
mabe nyonso tosalaka ezongelaka bato. C'est pourquoi il ne faut jamais pardonner quelqu'un qui vous a causé du tort. Ok, président Massou, président Massou m'a fait un message et pas il y a ministre de la justice qui est comme ça Moutamba. Comédien nyonso ba okanga donc bango ba koyate ministre ça nous solingi. Président Massou ndalobe. Sikoyo message nous opesa et pas ba comédien nyonso yo kambaka. Ba comédien o ba koma ba chroniqueur ba chroniqueuse. Malgré musa na bango te. Ba koma ba chroniqueur ba chroniqueuse. Ba koma ko finga batu. Azui micro na ko finga ba kombo ya batu na ndenge ya mabe. Président, message nous lancé pour na bango bazolanda yo mika. Mira ndenge na utu koloba yo na kombo ya artiste comédien nyonso baza na kati ya ANTPC na Kinshasa na ba province ou à l'extérieur bon mais ce que je sais la PMB à l'extérieur il y a toujours moyen ya ko aux sanctions donc bino nyonso bandeko auto sala ko sala o boy tout sala biso ça passe c'est difficile de gagner vie mais yango te ekotinda ke même musalango oyebi yango te yo wana wango sana yango na osomona ke mutu soka zui caméra tout ça zui micro azoke ne pas mutu azoyeba te loko nini na kosala kuna et loko nini faut loba et puis objectif et loko nini sezalaka pona ko rehausser ko matisa ko bongisa ko tinda bato vers le bien le vrai le beau biso c'est le contraire ezali pona ko kitisa mutu tout à cause d'année mutu moko ko considéraka azo sala musala bato so bazo sepela pour l'intérêt ya bato nyonso no yo komona wana te mbala moko kitika ka d'ailleurs bezo le bandenga wana otala kaka pantalon na yo na sima bomoni te ezalaki ya kotoboka tout ça mais c'est quoi bon mutu ça sauter qu'est-ce qui ne va pas je répète au nom de l'ANTPC d'artiste comédien aussi que solola nango en privé peut aussi que loba na public que makambo ko soit na entre biso na biso eza na tina te parce que to sana etumba ya ko bongisa musala na biso yango to douter ka mingi bato bazaka est-ce que ce sont des frères artistes parce que frères artistes les raisons na émission netinga siko na sala émission nous sommes l'excellent mingi il fallait na sala répétition il fallait na monter mais bato so musala ka basala oh artiste ya wapi. Pourquoi alors vous même la vie sauf vraiment réputation ya mabe nous ne viendrons pas bon il y a tout parce que je sais que déjà la semaine prochaine sans doute bazokanga déjà bato ya liboso ndenge to yoki bon comédien oui parce que biso tout ça réputé na ba journaliste ba finga bato mais na ba kombo ya bato na kati na ndenge ya mabe bango nyonso tout biso tout ça na kati ba musicien écoute ba spécialiste ya kofinga mais siko biso na côté d'artiste comédien na ba journaliste bazoya na biso na ba chroniqueur bazo na pia na biso donc biso bena toujours leka dikolo et le ko vraiment biso to ko ko sala te yango na senga vraiment bino pardon bandeko chroniqueur ba journaliste ba artiste comédien ba loko nyonso ni sala makabo yebike d'abord epesaka ba polémique inutile epesaka bolingo entre bato te epesaka bokabwani epesaka motema mabe kolinga ko comparer oyo na oyo kofinga oyo pona oyo non mais soki ozala mama ozala mwasi même obota nante obota oyebi quand même lobi kozala na bana oyebi ke lobi kozala na mobali oza mpe na bandeko batata tout ça pourquoi tu dois faire des choses comme ça basujet eza nango ebele oyo ekoki kozala exploité eza kaka te ke il faut kaka kotiola mutu kofinga mutu koloba mabe ya mutu yango nde ekomatisa yo au contraire catégorie nyonso wana oyo bazotala yo 10 ans après bakochange po oyo baza na ba 10 ans bakokoma ba 20 ans e bakoki déjà kozala meme na bana taba banotalaka yo ndenge alors maintenant après ekokoma non bo excusez nga makambo j'ai dit tout à l'heure soki mutu asali ngai mabe c'est difficile na pardonner. Pourquoi? Parce que yé likambo wana akanaki yango
ke akomonisanga pasi eye mpe paf esalinga pasi siko bayebisinga o moto asalaki eza mira mais soki na pardonne yo malamu mira ondimi yaka tala libopesanga nzete oyo wana parce que ye pardon ya pamba wana ondire akokomprendre moto boya na côté oyo bapasulango wana donc on a saki na masumu soka nde ezalaki na kosala ngo lisusu te mais kopardonne maloba boye te moto ana gagné yo c'est pourquoi bato bajonglaka na batelevizio kofinga bato tout ça yebi kaka non nakofinga nakosala comment bino bosalaka wana nakosala émission moko mpona komeka koexplike tout ça non bato balandaki yo mokolo oyo opwataki motu obebisaki réputation ya motu bango te bakozala jour oyo kosala semblant ya kosenga voilà message eleki boyuti koyoka ndenge président Masumu alobi mpona likambo oyo ya notre ministre Constant Mutamba azosala mosala na ye kitoko malgré bakombe ezoya mais toyebika kolemba te déjà mibeko sekoyi déjà bacomédien oyo nyonso bameta kofinga bajournaliste bafingaka na réseaux sociaux en tout cas fais gaffe parce que déjà oyo akofinga akotanga bakoma bato na ndenge mabe etaleli ye déjà président Masumu abini ke akokotamaka mwana te et puis président Masumu eloko mabe tomonaka justice na to liboso ezalaki tomona bakanga bacomédien mpe bachroniqueur mosusu bakangi ye basambi te mais moto ake funda plela ye mona boye akize abimi basa comparaison kaka yango nazosolaka na bana na ngai te bana bade otinde ngai biloko na zasi biloko ezo okoma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba nalembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Bayila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya Braza tala baza Pointe Noire JB Service ezali soki bane te Angolais nali te Angolais JB Service ekale eza musike il faut justice ezala bato oyo baza na kati ya basircuit wana basala po elobambi biso te tolobi ke mbongo nde eza koprécéde nani okozala na tort ozwi raison oza na raison bapesi yo mpe tort epuis okobima pe même oza na raison okobima pamba te il faut tu vois bon lokola sikoyo mutu nyonso akomi conscient nango nous pensons que makambo ekende normal makambo ekende normal nous en tout cas on ne demande pas mieux en tout cas président nani ministre Constant Mutamba comme je disais ozwaki retard makasi soki oza koya na makolo soki na nini bato baza kopekisa yo oya na mutuka mais omoni ke oya na makolo mais okomi lokola okomi place yango ndenge obandi mingi babandaka nde mwana pupu
lobby wana alembi na ye mais yo siko tala système oyo elembisaka bato sauter yango pour que on continue ndenge bozosala wana parce que awa na RDC mutu moko akoki kolobela kutu makambo ya mabe eza te Fachi félicitations Fachi osali choix peut-être bamosusu bakoya koloba na yo tika longola ye tout ça et puis basala bakuba tout ça po alongwa président Fachi bomba ministre wana même osali baremaniement na yo soki combien tika ye parce que makambo tulukaka yango wana omoni que même yo pouvoir na yo en tout cas ils ont fait ça bien par rapport à ndenge ezalaki mais maintenant ils ont couvrir comme justice na mboka. Félicitations. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je pouvais dire pour nos artistes et comédiens. Je pense que na lobby ndenge tolinga kaka bomoko et même makamusu to lobby o mutu moko tozaki na ye azolo banagabo ezana ngoka ka comment idée kaka nde soki mais idée na biso nde ezalaka ya bomoko tokende liboso on a avenir professionnel. Oh batu balinga kosala conférence na biso, je ne sais pas pourquoi parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Objectif na biso eza clair. Oyeba kobunda pona profession ya artiste comédien et pona bandeko na biso oyo ba spécialisa na kofinga batu na ba réseau toyebisi bino que ANTPC akoyate bokeno luka lokola bavoka bakotelaka na bango batu même obomaki mutu omona kaka avocat ayi kokotela yo pona koloba ono mutongo akufaki na ye noki te akufaki tout ça pona ko bokeno koluka batu na bino mususu mais okozalaka biso force na biso te kuna pona kokotela bino dai tokobanda wapi. Voilà, message eleki à présent Masumu balobi à bon entendeur sali mutamayele soki ayebise likambo asaka nini atikaka. Voilà, merci en tout cas te rappelle nabi président Masumu de Brende o azali bongo président NTPC pe azali bongo président ya tout théâtral théâtre plus voilà le premier réalisateur d'un film sur Simon Kimbangu. Voilà. Le film wana tout ça. Et donc on a tout film wana tout ça là tout pour que tout s'organiser dans ndenge malamu tout ça là maintenant tout la province Nyon surtout ya RDC et nakanisi ministre Nabiso ya intérieur ndenge prometa ki biso ako permettre biso pour que tout j'allais en contact na ba gouverneur Nyon. D'ailleurs merci mingi na VPM ya sécurité et na ndenge azo lina ko appuyer biso et aprendre sikoyo grâce ya communauté notabilité Congo au président Bifumano azo diriger. Nous allons faire maintenant le tour de l'Europe. Donc tour d'Europe. Oui, donc in la Belgique, France, tout ça. Yo le golo vous avez déjà un esprit en goulou aucun été. Peut-être qu'on a un peu calme pour que tout ça là. Toujours traduire déjà film Simon Kimbangu na Swahili et puis na Kikongo. Ok. Pour que tout kene. Bravo. Alors oyo ba garçon moko ba yaki yo ba pour anglais. Ngamugo moyena na tester anglais ngo ezate. Donc il faut na luka moto moko aloba pour que tout bana anglais parce que donc kende na Mars en Angleterre. Ah, ok. Est-ce que c'est équipe complète hein? Nazolo banayo o kaka biloko ngo ekoma neti kaka soki nini. Naza na visa il y a 3 ans, 4 ans. Espace Schengen. L'outil nazolo banayo boye si je veux. So naza na ticket pour mikolo ticket comme cher mais tant comme ezokita na premier okamwa te que na ozongi les choses pour kenda ozonga plusieurs entrées donc voilà. En tout cas, merci to comme qu'on a sous émission na biso. Présent s'il vous plaît. Bino ba comédien to zakana bino. Boni maman na tsoa linga sikoyo santé bozo landela encore toujours comme toujours mais dès le début to landela kiango na interface na biso lombe ozwa ki makoki o ekoki ko permettre à soit traitement il y a solo na fondation Mama Denise Nyakero donc
Kolo azana azozela ba sona yera médecin de nuit. OK. Ils ont hôpital monene. Monene oui amboka. Oui. Donc tout y est donc ils sont modernes. Ici quand on soit traitement maintenant elle est à la maison azana convalescence Zoto et Bandi Ozonga donc on pense que d'ici là ça là va choc na Banzoto batoué ça l'était. Ah OK. Côté moko boye côté moko ça y en tout cas ça maintenant la faculté na yé maintenant ils ont zonga malé ils ont reconnaître tout ça alcool banaye mais pour avant pendant longtemps ils ont linga ba médecin ba lobby il faut ça va repouming vraiment maman linga tebi ke nzamba ko telemisa maman zama génération zama génération soko ki mutu moko azoloba onga ndeko na ye onga isuki nani bazo salisa ndeko nanga te bato matolo wana parce que nyonso kisi nyonso oyo esengeli alinga azwa mama linga azwa azozwa yango parce que tomo récemment concert mami il est là nous ça ni moko message moko mais famille ba ko de sango donc ezaki mami il a jamais akoko leka na télévision journaux munene apé sa message moko o ezaki aza penda na source na ngoti déjà kaka ba membre ya famille ba mutu moko ayaki mais apesaki ye voilà pourquoi famille ba ko dénoncer parce que mutu wana bada ko kende ko senga mbongo na kombo ya mama linga azolia membre ya famille tu vois donc c'était comme ça donc famille là apesaki message ou qui na moko membre ya famille donc nous ont confirmé que oui maman alinga azozo ba traitement ya j'allais dire kitoko to ba ya makasi voilà na médecin de nuit hôpital médecin de nuit ils allaient parmi ba hôpitaux modernes moderne donc ce que mutaye ko loba non ça négligé ça tout ça et ça matolo azo luka mbongo na ye bongo siko nan muta kufite bongo sika kufaka donc grave donc ba oyeka kuna ba bazo senga mbongo kuna bazo senga mbongo kuna bazo senga mbongo bon ça boni na moi ba comédie boza d'ailleurs comédie absolument moko Shaggy aita kufa siko programme etandeni. Bon, eza nouvelle moko ya mabe jeune na biso wana Shaggy Sharufa aza parmi ba jeune oyo bien ya association na biso. Il est en contact avec tout le monde, aux Alapangili, même aux Alamoutapoto en Angola, c'est tout le monde qui le pleure. Aza garçon moko ya ba relation makasi. Il faut voir comment tout ça après non mon ayo wapia tout ça talabo moni donc les adeuil moko ya makasi pour na biso et nous allons tout faire parce que na un TPC ndenge na lobby nous sommes organisés pour tala na famille na bango na chargea qui secrétaire général à landela yango et azoba contact na famille pour que tout ça la paix solo na famille Cornaye ezali na morgue ya Kanchachi programme bakoye bango mais na yebi ke mingi bayebi Shaggy mingi bayebi et qui sont en train de regretter ba numéro ekopesama oyo bakozala na 1 franc 2 francs bakopesa ba kombo ya batu et que peut permettre quand même déroulement ya malamu ya wana Shaggy c'est vraiment regrettable parce que la jeune va jouer d'ailleurs biso tout ça li ne faut comprendre vraiment eza mokano ya Nzambe merci beaucoup tokomi na suka émission na biso présent Masungu j'ai un message ya ko lancer surtout pour na peuple congolais nyonso à partir de Kinois pe ya poto présent Masungu eza na Congo awa surtout ana monga fula bazoteka ba terre donc bazoteka mabele bazoteka mapango eza non loin ya cité verte à 15 minutes à cité verte mika posé à 15 minutes ya cité verte bazoteka mapango na $4000 ya pamba donc stima lac de Mavallée place wana bazoteka mabele $4000 ya pamba oyo so mabele balobi locataire ya pakazalaka te ba bengu ndoki pamba donc présent Masungu na yebi déjà que yoza papa ozalaka oza te le sika na yo ezalaka bien
na mokili ya moto tika mapango mpona nsima na bana baprofite nango. Voilà pourquoi tu lancer message et pas il y a batu nyonso bazolanda biso na minute oyo. Je pense que président Masumu aza mutu mo munene yepe na vie na ye asombaka lopango. Donc ndenge moko mutu profitez-en ba numéro yango eza na se wana benga ba numéro wana mapango ezali bele espace ya munene Kinshasa za munene na nsima wana bomona même ata ba ministre basombi yo pe yaka somba po deuxième ville ya Kinshasa ezo salama surtout commune monga fleur munene eza musika te awa kaka pembe na cité verte. Merci message leki mutu nyonso aza posa ko somba lopango benga na ba numéro wana $4000 à pamba 20/20. Donc déjà nzele zali accessibilité zali pembe na lac de Mavale na commune na monga fula nolo ya cité verte transport mo okonbala moko. Merci. Président Masumu okoloba nini surtout pour ne pas balandi biso ba retenir nini pour émission lelo. Non mais pour émission lelo d'abord on se peli le voilà que lobeli makambo ya mesure yo ministre azui na se peli ndenge to lobeli makambo ebele na ya esengo na ya mawa lokola oyo mwana na biso jeune na biso artiste comédien très courageux à Koufi, Chaki. Et à part ça, on n'a plus rien à dire. Mbote kaka na biso nyonso oyo balingi ko contacter ngai sur de Brende 089 95 51 391 089 95 51 391 mbote na biso nyonso. Merci en tout cas sur Bosepela Kinabiso et Zalaki Bongo Moutariazaki émission à l'Elizaki Bongo Mika Balobaka Moulouba Solo Soba Bakena beaucoup de moins seka Moujiboujibu Pembeni. Voilà, en tout cas Papa Mandefo. Merci beaucoup, une très belle réalisation. Merci beaucoup Président Masumu pour répondre à une invitation à Bisso. Merci. Merci, d'ici là portez-vous bien. Au revoir. Merci.